Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Et voilà, petite sœur Yadola abîmée en silence, pour explication à somme. Pour m'embazo loba, parce que ça sujet oyo batobele bazo zelaba ba suite na ceux qui sont nini. Et un sujet mo eza touchant et ça la passe. Moutou a préparé libala na ye pendant des temps. Asombi déjà biloko na libala, asombi ba nzungu na kolamba na libala. Abi question na bali to bota mwana to kolisa ba na biso azaki pe na ba projet, j'espère. Pour mutu azanga ba projet azate mutu nyonso ana ba projet na ye. Peut-être apesa ki déjà mwana o ba robota, mwana bango ba robota apesa ki e kombo. Donc azaki na ba projet. Eloko esalingaka pasi bandeko na otila bino ba vidéo o eloko esalinga pasi na live mo na yokaki balobi avant babalana bakendaki na Matadi na boma baketala bandeko ya mwasi. Nabi est-ce que c'est nécessaire basala voyage wana? Je ne sais pas. Alors, merci beaucoup. On a proposé image oyo badbazo loba aza petite sœur Yadola star abimisi ba secret à famille à abimisi ba secret à famille à Frida. Alors, image suivante bandeko, eza image oyo et salamisa histoire vraie. Binomo bozo mona image mobali akufi na poto. Famille ya mwasi ya mobali akufi na bakundi na 11h. Na 15h. Bayeko bimisa mwasi biloko babwaki libanda zwa niveau. Pour mobali aza na poto na invité so baboto la lupango le même jour. So qui na invité qu'est-ce qui s'est passé? Liwango eza compliqué na la bino vidéo to la nango na bino together. Alors, ceux qui ont s'abonné na nte, n'hésite pas de le faire. Abonne-toi, partage, like, commenter. Ils ont fait de société, ce sont des réalités. Ils ont les cannabis, naroti kango, boete, il faut naya to partager en together, na ba abonné na nga ba obalinganga. Merci énormément. Na nenge bozo s'abonner, bon continuer na ko partager s'il vous plaît. Ce sont des réalités où les canara chaque jour tout autour de nous. Yango na ye la rabino ango to partager na bino bandeko nanga. Merci énormément. Na ba abonné intelligent, partagez, likez, aimez la vidéo et commentez. OK? Alors, sans plus tarder, je vous laisse d'abord suivre ma vidéo oyo to landa tina suka comme ça ngana bino to kozonga pour to continuer et puis si pasi pe mawa na kati na mitema. Alors, suivons ça et on se retrouve tout juste après. Totala to zoomenga na bino na photo oyo kaka. Photo ya ndeko na biso Frida. Na mariage na ye religieux. Na bandi na mariage religieux. Pona banda na ngape na coutume na ye. Na fenga pena un réalisateur, le grand réalisateur Mulumba. Yakina. Zela nga pena zoomele nga pena photo o bien. Parce que je sais pas, monde entier toujours comprendre tout comprendre te. Toujours comprendre ou bien toujours comprendre te loko toujours sala bande ko nga toujours comprendre toujours comprendre te. Na mariage mutu nyo fa na sengo. Na mariage to mutu abali mutu tout za na sengo. Botela nga longa moi so. Et tango Dollar Star. Parce que on a ma bé Dollar Star zo bobi misele ndoki. To ma bobi no bobi misela Dollar Star, c'est parce que a prometa ki moi sinaye devant public. Qui na prometa ki on a bala yo na bali yo. Et na prometa pe ki na memo poto ya. Combien de mitemo ezaki na kata salwana? Ming basala banalise on a bosala ango na ba téléphone na bino. Bozwaka temps ya avant na te cameraman avant di liboso to na réalisateur avant liboso a bozo solana ye bo solana batu na TVT. Neti nga carte pilar so na bina sali kambo.
Ngana yaka towa te. Na yaka na pamba te. Towa ça veut dire que na yaka pamba te. Avant na telema na ya liboso na memela peuple likamu to maloba. Il faut na analyser ngona nga moko premièrement. Facial na ye wana azaki bongo poani. Tozwa libala ya décor na mwasi na ye. Ba muta simbe bongo zaka mutu moko mama kalunga muta simbe bango. Ba mare na bango. Libala ya décor na mwasi na ye. Tala bilongi na bango. Tala bilongi sko ya Dollar Star. Tala bilongi ya mwasa Dollar Star. Tala bilongi ya décor na ya mwasa décor. Bango de couple ano mama kalunga simbi. Papa ya Frida. Hey, papa o matana live. Bope fanga pena matana live ina loba. Po ba yoka yo. Yoka so matina live neto se pena o. Un papa. Okufe mwana bela imbinga mwana wana. Oyoki somo na ngote. Owela koleka na live. Po o loba de n'importe quoi pour passer de n'importe quoi. Ye moko. Ayebi liwana ye. Frida elle-même ayebi pinake ngati na obala boye ayeba kabane ko pressentir yango kende na obala na nga boye na na tamula te mwana nga benga nga fayo tikala nga likelemba oh seke makelemba na bino makembe zal kemba butu so to lande longo pena be zal kemba butu bande ko to temo na pesa likelemba na mama na ndolo likemba ngwani mwana uto bota auto bala yozo le la likelemba mama poani ozala pasite ona susia mwana te poani nakolatela mba coutumier ndenge nini nakolatela mba civil ndenge nini nakolatela mba religieux ndenge nini oh eza sensé et depuis la déchetteuse en a tomboka mais a manifesté qui a peu boyete na monde entier ba yeba que la déchetteuse tomboki non méchanceté na qui tellement que benga Dollar Star house Dollar Star ti Jerido, la télé number one. Jerido, c'est la différence qui monte. Événement sur événement, bala liboso. Mobala kufi na poto, mama c'est salabable kamboyo, mama boyo kaseno, mobala kufi na poto, bakunji lelo na poto na 11h. Na 14h, au moins ndenge zo yinda, bazo wele la congélateur na gazinière. Babengisi veuve libanda. Bakunji mobali ka na 11h. Belle famille avec 6 mois si veuve na 15 ans. Bakundika lelo. Dande ba pensi même plan ba portail. Et ça la maraté. Bilonga ngo libanda. Oh ya veuve ba ti libanda. Ani, mwana ngo. Bilonga ngo ba ti libanda. Oh bilonga veuve. Tande basamu si veuve, c'est insalamable, et salamate. Bilonga bo esalaka te, tala bilonga veuve. Bakunji mobali na 11h, na poto kuna, na 12h ba bengisi mwasi. Ba wela, bomoni congélateur ba wele liango. Bomo na gazinière ope, bazo welela. Ba bonji kudu. Tozo tina na TikTok. Bomo na aeza ko yinda. Aeza ko yinda wa aeza ko beba. Awa tugeza ko beba. Oh, ça matanga, bon moi la matanga, veuve, la bengisi libanda, matanga. Makamboto mona ke, la base na ngoma. Ba bengisi veuve, le même jour que mo bal na ye. Jamais vu. Ba bengisi ye aucun likambo, ya kan mchika pe. Ba kongo maboko.
Bichilumu, ba bichilumu. Bichilumu, ba la comportement ma paix. Autant de baso la belle famille. Autant de baso la belle famille. Autant de baso la mon aveu. Belle famille. Mama Soni. Bota nega te nige tondani. Bota la magambe zalaka te. Va chez vous, si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. J'espère que Binomoro Bolandi, la sœur, ou la lobby pour Namarambouya do la star. Ok? Moi, si le jour est fait, Azaki épité. Comment on a quel longine? Bon, je ne sais pas. Ce que ça, c'est sa façon d'être. Hein? Parce que ça, ils ont battu Moussou. Baza ba jara bateau. Assez facilement, hein? Asa elongine za na nga forme kokanga. Mais de nature, elle n'est pas comme ça. Batu Moussou baza bon. Assez cassé. Asa mutu moko. Asa bon oti. Eza na batu Moussou. Comme au air ozo monika aboye. On va bien en face à gagao. Eza batu Moussou monika aboye. Amuta attitude. So tel que l'omino au banga yomoko. Moi j'ai une amie comme ça. Omoni ami wana, non tout ça la connaissance ti. So qui n'a monié. Non, mes filles ça a compliqué, on dirait c'est quand azaleka. On comprend ça na quand ça na stress. Si ko n'est ko approcher aza gentil makasi. Na comprendre que non, eza mon ndenge na ye. Donc Lydia et na bata Lydia. Nani oyo kisa, on l'appelle comment Frida. Frida, aza peut-être c'est sa nature, hein. Aza bongo, aza mutu mwa zaki ako elongine aza bongo. Mais bato pe bayebi ba lobi que non azara bongo te. Azara bongo te, jour ya libala ne azaki épité. Compte tenu Marambu et les Kanaki, apparemment, il y avait de problèmes avant même libala. Jour ya dos, il y avait de problèmes, de mésententes entre la famille de Frida et la famille de quoi, de Dola Star. Alors, batebele ceux qui vont crucifier Dola Star, aibi liwa. Nga nazo répété nazo sabino liwa wana, ce sont de morts, ils ba mort subite. Ils ont mort liwa maboko abatu. Pour ceux qui ont na niveau ya muto kokufa, lole mo libanda, non. Waso yeza ki bota te, c'est que muto akotaki abomi ya koboma. Eza liwa ya maboko babomi mana maboko ba kangi ba kamuli yo kingo. C'est sûr, et ça bongo. Et bon, tokolobanine. Tokolobanine. Parce que bato baroya ko condamné. Et puis, on a vu le jour. Maman azolela. Maman azolela. Eh, moi nanga ye. Moi nanga, il fallait que la mbongo likelemba. Mbongo likelemba. Eh, moi nanga. Siko bato se demander, maman, azolela moi nana ye. To azolela mbongo likelemba. Maman zolela mwana to zolela mbongo likelemba. I don't understand. I don't understand. Likelemba ngo eza likelemba butu to eza likelemba ya moi. Eza likelemba butu to ya moi. Et puis si pas si pe ma bandeko. Et puis si pas si nakate mitema bandeko. Non, qui douleur, franchement. Non, qui douleur. Batumso, tabi, yozo mate loga famille wana te. Tozana pona ko finga famille te. Mais liwa epe saka pasi. Maman moko te rolinga abota mwana ye po akufa na âge wana. Oui, il y a des mamans aussi comme ça. Parce que ngana lobaka tous les deux côtés. Pe eza ba maman mususu, au mona mama ga mama ba nanga me ye moko bloka makambo bana. On est exemple na pesa. Obi na tala na cha témoignage mon na chaîne nanga awa bandeko.
Na cha témoignage moko boye awa maman moko aleka pas voici l'homme. Ana 60 ans. Maman nazo pesa témoignage azwa kindoki na âge ya 7 ans. Amwa muke. Akoli na kindoki. Abali na kindoki. Aboti ba na ki abomi même mobali ne na kindoki. Maman pesa témoignage. Eza so bokoti na epa voici l'homme na banini bo mona maman wana. Eza vidéo maman yoko azo témoigner. Aboma mobali na kindoki. Abi akanga misala ya bana na nyonso na nini na kindoki. Apesa témoignage aza posa ba sambelele na âge à 60 ans. Muto aza kindoki na âge à 7 ans. Asa na combien 53 ans. Ya kindoki. Webi combien de personnes aboma? Combien de bateaux? Tala na bana ne moko aboma mobali oya ye. Mobali era bala ki abali mwasi andoki bandeko. Mama boy sala nga chair de poule. Abali mwasi ya ndoki. Siko mobala bato sana innocent ayeka mwasi yango era na lobaka basi nyonso ba basi ko bala te. To mobali nyonso za mobali ko bala te. Okobala mobali moko bakanga kindoki na bomwana esila te. Okobala mwasi moko ya ndoki. Tala mama na 60 ans. Azo tata âge à 60 ans comme ke déjà na kikoko awanga azo tato la kindoki. Siko bana na ye akanga libala bane bana ba bala ndenge ni. Yaonga na yebisaka bato ba abonné nanga famille la famille ko sa confiance na moto te. Oui, ezala mobali oya yo. Ngana loba yango. Ezala mama botio. Ndeko na oya makila. Ezala mwana oyo bimis na libumu. Te, confiance à 100% te. Ezala mobali pe bongo mobali 100% te. Luka oye ba ta spirituel ya mwasi obali. To mwasi luka oye beta dama ya mobali. Luka. Parce que oye ba te ke mwasi alekisi yo. To mobali alekisi yo. Mwasi moko boye na pesa bino exemple. Mwasi moko boye aota to la kindoki. Moi j'étais présente na prière moto kenda na butu. C'était à Lubumbashi. Azo tato la bi ke non. Ye muto akanga misala mobali ne mwasi kitoko pembe mbinga. Abi ye muto akanga misala ya mobali na ye. Donc depuis ka mobali abala mobali aza muto ba diamanteur, ba business, ba osala ba biloko ba diamant wana. Business ekoya, azo kasusu ba kopa ya ba nini te, ya ba mabanga te. Nyonso mobali part ba komo luka na place ko fanda. Ponya balaki mwasi. Nesko na église na ebite soki prière ni basalela ki mona mwasi azo senga ba sambelela e poyende ndoki. Votre niveau, il y a confiance. Pour ça, il y a un état d'âme, il y a un mobali to mwasi. Alors, en revenant de ces sujets, il y a Dola Star et ça la passe. Batebele bazolo ba Akimi, il n'y a pas de problème. Soki Akimi. Alors, mon anaka mukola matanga. J'espère que mukula matanga soki bakundi nde famille fanda kabazo biloka mwana bango baloba liwe uti wapi po naoki babi noko abimisa ki bango na porte ya sima pour famille bayaki ko menacer mais famille normale comment pourquoi moi si akufi boyaka ko menacer mobali mutabomi oh soit disant ba monaki mona liboko ko bukana ngana linga na yeba pourquoi soki na couple moko akufi famille ya bato bakufeli bakizaka moninga kenda bomie soit mwasi soka kufi bazwa kize mobali nda bomie soit mobali soka kufi momo na famille ya mwasi ya mobali baye obomeli biso mwana pourquoi il y a de mort naturelle il y a de mort ya bandoki ezalaka eza mutu mususu pe eza ngokutuma ba famille te bandoki balié te nzamba décider que non azwaye kaka Nzamba aza miséricordieux, aza mystérieux, ayebinde asala makambo na ye. Nzamba aza na mutu mususu asala ke non moni yo, wana 53 ans na mokili. Oui, ata Bible on peut le ba ke non mutu akokufa na 120 ans, eza 120 ans, mutu akokufa na 120 ans. Mais ça biloko mususu c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a décidé que bat ba kufa. Moïse akufa ke. Oui, Ezaki a tosaki mibe côté, mais Dieu avait décidé que non, à Koufa, pour se bien à Moïse, mon serviteur, mais Dieu avait décidé à Koufa malgré tout. Vous comprenez? Paul, na Bible, c'était un serviteur de Dieu. À Tombola Kombo Azambe, au-delà de tous ses serviteurs.
mais azalaka na nkuki ademeraka na nkuki. Pourquoi akufa pe na nkuki? Oui, pourquoi nzambe alongola nkuki wana te? Donc vie eza compliqué. Eza mutu musu no bomona te, mutu musu bakende na église. Pasteur wa bikisaka bato asalaka miracle, asambeli me mutu wana bikita kufi. To pasteur moko asambeli abikisaka bato wana grâce à guérison, a prier pour na mutu wana maladie wana pe longwe te. Ekoza volonté nzambe, ekoza pe volonté bandoki. Alors, il faut biso ba congolais to arrêter ba penser wana to ba biloko wana que soki mutu akufi ezaka conjoint mutu abomi. Ekoza pe famille, ndete sami pas de la star. Ekoza pe famille ya mwasi. Ekoza pe famille mobali. Non bomona te ke no famille ya mobali, mobali te me famille na ye. Bande kwa mobali, ba obundisa mwasi ya mwana bango. Non bomona, non boyoka te. O mama bokilo ali mwana na ye. Ali mwana mwasi na ye. E mwana ya mwasi ya mwana na ye. Tonde kwa mobali. Azo bundisa semeki na ye. Ça existe. Mais au-delà de tout, la réalité c'est Dieu seul qui connaît. Vie eza bongo. La réalité c'est Dieu seul qui connaît. Yango ngana lobaka mingi na ba couple. Soki bozana boyokani te, bo fongola ba porte belé. Le couple au basambela baza uni dans la prière et dans tout. Uni ka na losambo te na makambo nyonso na ba bien na bino. Na efandeli na bino. Au-delà de tout, borotik espace ezala te. Espace ezala te. Et surtout que ceux qui prièrent des fondements na bino. Ah, espace ezala te. Po ba liwa ya boye, esa ba liwa moko ya bien te. Franchement, koko fa liwa mo boye, okoyeka maman pour obeli to kufi. Ba mort subite, esa ba mort moko ya bien te. Ata ko tozo nzamba bia boma moto ngo. O bomoka mba moko kufi lole mo libando koyeka bo kufi na 5 jours en mariage. Te, wala liwa nzambe te. Wala liwa nzambe te. Tokoyoka ka sango liwe ko bima. Po babi mama zo wela ka mbonga likelemba zo lela moi likelemba na ngai likelemba elamba coutumier tale elamba coutumier tale elamba nini mwana ngai oui mama nano o akufeli. Est-ce que boko permet ngana comprendre te obi ke mambo le monde évolue hein. Évolution on se eza na ndenga mabe. Eza passe. Il faut toujours qu'on s'ambe la race à couple. Pour mon pe libala, soki batu nyonso, ba tchéché déjà miso. Parce que tout le monde a une vidéo, hein. Dans la star, zo bisa moi sine. Quand ne na promettait que na kubala yo, na omemo pe poto. Eh, poto, na Congo. Combien de personnes bazaki na kati ya salwana? Combien de personnes bazaki na kati ya salwana? Bayoka ki, ba meme poto. En plus, il faut faire attention. Les lieux comme Moutouabali, réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Moutouaboti, réseaux sociaux. De combien de réseaux sociaux place pour exposer ma vie na bango? Il n'y a pas de problème. Est-ce que dans les réseaux sociaux, Osaka obligé, il faut que tu aies les réseaux sociaux. Au coup, la paix, au lieu de pays inaperçu, tu image dans les réseaux sociaux, excusez-moi. Et on m'a dit que soit bali boy akufi. Akebota boy akufi. Akesala boy akufi. Pona nini, tu exposes ta vie. Et ça bato mususu pe bala mais à l'école na réseaux sociaux té. Abota mais bato babité ke abota. On s'oblige té. Amo ke ozano muta ba réalité, ozano ba Kardashian, ozano Mindele, Kardashian bitumba za na famille na bango. Eza bitumba na bino te Kardashian za na famille riche. Papa bango baza ba riche, bango baza ba riche, bazati na famille oyo ya bino ya bandoki, eza a ozwi mwa $1000, bozo mi mutuka bo bayo bomo likwa $1000. Bango ezo dépend de ba famille bat ba utité. Bon na bango famille na bango ba arrière parents na bango ba millionnaire, bandeko ba connaissance, tout autour na bango baza entouré na ba millionnaire, na bato baza na ba mbongo. Siko yo t'as l'entourage na yo comme yo quand même au bon na vie ce que t'as l'entourage na yo t'as la famille na yo t'as la quartier au vandi est-ce que bato nyonso ba bonga le roi yo soki ba bonga te est-ce que bato nyonso na ba resepe na bozwi na yo je ne pense pas. Alors
tomoni mama aoleka na réseaux sociaux mwana ngai est-ce que boza obligé kaka que non soki moto akufi il faut bakamera bando ya kotambola botunaka bato monde lelo ekomi bongo surtout que soki moto wana aza star soki akufi to akufeli omona bakamera ekei mwana biso akufi tozosenga lisungi est-ce que boza obligé kaka mokili moyeba mais bon quelque part bato bakoma mona mpe cope akufela boye aleki na émission omona bato lisungi bakoya atie numéro baye basignele mois 100 mois 200 soki bato bakomi yango cope ok c'est une bonne chose tomoni même papa ya Frida aleki amati la live yo okufeli mwana ozwi courage ya kokende koleka na émission oloba mwana ngai ce n'est pas ça l'importance okotika bato mosusu te baleka baloba. Alors, merci beaucoup dans ce sujet. Tout le sujet na biso ya suka parce que nous sommes pratiquement à la fin sujet où il y a de la star dans une minute et belé. Tout le sujet na biso ya suka po to silisa na émission na biso oyo tomoni mwasi o akufaki. Mwasi akufi e bazwi biloko mwasi e mobile akufi pardon na poto bazwi biloko mwasi babwaki libanda bandeko. Wow. Ma famille. Biloko boy o retrouver ngoka na ba famille congolais, ba famille africain. Wana nyonso neza pona nini? Toyebi kozali wate peut-être bazaki na problème na mwasi, mwasi abomiye patati patata. Donc soki ba bimisi bo seke mutu ezaki na kati wana il y a deux choses oyo bayoka na kiti. Mais ça la ma pete ba famille belé papa akufi bayo boto bandeko papa bayo boto ya biloko. Yango mindele akufi biloko na ye nyonso. Na eza mwasi neza bana na ye mona te ke moto akufi famille baye ko telema baye ko zwa ka biloko na c'est la pauvreté. Dans la pauvreté il y a la sorcellerie parce que bino bo remarquer kaka moni place o bat bana passe kindo kezala kama kasi bandeko ata soko moni ndaku mo ya salité yeba esprit mabeza na kati wana soko yango pe il faut ko fanda pe ko tala pe ba place a ko fanda kotala pe ba quartier ko fréquenter ba milieu ko fréquenter eza ba quartier mususu ko koti kuna omi dindisi na lifelo eza na bato mususu ko o fréquenter omi bomi si bango en fait omi bomi si quoi c'est ça biloko to monoka ce sont des familles africaines parce que toi na pauvreté ndeko na bino akufi ole bota ata bana batiki botika ta biloko so bozo biloko bandeko na bino tellement c'est la coutume c'est la sorcellerie po ndeko na bino akufi bilamba ne bino bozozo po bolata po bosana nango nini po poto bimisa esprit na ndako oui c'est la coutume eza ndenge ezalaka ok y a pas de problème alors soki bozwi biloko ndeko na bino surtout na ka o mobile akufi bozwi biloko ndeko na bino alors pourquoi kolandela soki moto atiki bana te ou bien atiki bana lopango wana boko tikela ngo mpona bana te boko tikela ngo mpona bana te mpona mwasi o peut-être bafanda na temps ebele te na temps ya soki moto mobali azobela to partenaire azobela moto ya liboso azalaka présent eza partenaire na ye eloko wana bato bayebaka te bo souffrir ensemble bolala na se famille eza te mais moto abongi akufi to asali soki nini ndeko na biso mais bapasi oyo amonaka c'est les partenaires qui omoni biso bakongole tozala mpe na culture wana ya kovalorize mwasi ya ndeko na yo to mobali ya ndeko na yo mpo eza na basi mosusu basupporta mibali na maladi oyo famille peut-être akoka te mobali aza na problème omona camarade soit mwasi aza wana présent me ndeko or c'est société abenga po mo tozalaka mpe boye omona okosala mpe une semaine osoli na ndeko no te une semaine 2 semaines osola na ndeko no te maintenant partenaire no ata boya mosika so boza kutu pembeni c'est normal soki boza mosika mais bokosala effort bobengana siko pourquoi ezalaka nini osanti kino bolingo ya partenaire eza makasi ezoleka kino moko ezoleka bolingo ya bandeko oui toko compara yango te parce que wana eza likambo makila mais osanti kino mutu azalaka présent pembeni na mutu eza partenaire ya mutu omona ke eza na mutu mosusu basekret ne mosusu bato bayebaka te mais partenaire akoyeba peut-être famille baoyeba te alors soki oza na mwasi ya ndeko no respecte yo eloko oyo olingi basalela yo ti kosalela mpe moninga te soki lelo ndeko no akufi
oyo maltraité mwasi na ye o maltraité bana yebaki yo mpo okokufa oyo yo ba ko maltraité bango mpe lisusu. C'est ça, c'est la réalité. Nga na bi ba série papa na biso akufa bandeko papa ba ya c'est le passé mais et ça la nga pas ba tata mwasi ba ya bazwa biloko ba petit frère na nga kutu biloko musu bando boma ba zui TV ya kango to ba TV musu yaki na chambre ba zui TV ya kala petit frère na nga tellement zaki prudent a zui TV mo ando sala te a remplacer a zui TV bien a bombi na chambre ba ye bazo ba TV ba zui ba biloko ba zui bazo ba biloko nyonso bazo na ba cahier na ba livre na ye ba papier na to après quelque temps to komo na ba cahier ba papa ba nini ba livre oyi ba sirene ezaka ba nguba ba oteka ba nguba na ngongi oyi ba ngongi ti oyi ba papier ba lingaka boye ba tie nguba vert bazi ba tie ba cahier monde évolué ba oteka ba nguba na papier je me souviens que na ka so nguba boye amoni papier à papa peut-être bien critique à papa na biso papier na ye na biso ba tekela ki ba teka nguba e so ki ezaki ba kaya komaka ya bika ba papa ba journaliste ba biloko ba komako. Je vous dis papier à papa total la boye to lela donc aux une aura papier pour que tekela ba kaya pour que na biso akamela ki so ki o tekela bato ba teka ba nguba pona nini motema mabe tata mwasi afuta biye na mbujimai aya kaka po ki ndeko na kufi adefi na mbongo est-ce que boka niveau na lo bateka ezango makambo c'est déjà le passé hein ezango le passé mais makambo boy et ça la mana ba famille na yebi ke yo pozo la nanga peut-être ozana na kawana mais c'est loko moko et c'est la biso to saka na ba miki mais et lo wana tikala ti lelo parce que ce sont des réalités dans mon vidéo oh je me suis dit et ça réalité ba to beli ba kuta na makambo boy. Donc, moi, ça combien important. Moi, ça cause à ma baie. N'habite qu'est-ce qui s'est passé. Mais, moi, c'est une chose importante. Et surtout, mon bel a fait na poto. Moi, ça, c'est un lupang. Keba, bengano, na lupang. Il y a un bisope bassi. Parce que je suis pratiquement à la fin. Bisope bassi, ou un partenaire na yo. Il n'y a pas de problème. Ça, la business na yo. Luka, on s'investir. Luka, on l'indépendant. Il y a un moni bassi, mon sous, mon bal a koufi. Mon bal a zate. Akomo telenga naba nako suka naba na wapi wana makambo akala ba mama na biso ba mama biso yo soki bazaka ba business woman te soki ba bunda na vite peut-être pe biso pe to kola pe boy makasi te peut-être pe ba leki ba tika na sima ba tanga ba classe te heureusement to nzamba pesa biso grâce ozana mama moko be battante combattante ata mobala kufi mais atelemi azoluka abokola bana atika pe ko bala te abali tabiki na ngana ofanda boy na obokola bana na ngai abundi ti lelo bana bakoli mwana suka ka mingi te a licencié pona nini a se décider ki po azaki mosa ndo luka yango pe mama oza na ndako oza na mobali o sala merci yo pe luka zala indépendante créer attaque no famille ye e botoli biloko nyonso mais oyebi ke no oyo a mwana bino oyo eza ya ngai omoni que tu seras à mesure ya otangisa bana po ba koyabwe bani ba simba bo ete oyanga te oyanga oya mwana bino te ba oyabo kutu mwasi ozabe mais soko za o dépendaka na mobali saka nyonso soki ba benganyo kasi yango omoni mutu mususu azangi place ko fanda bana bazotanga te bazotelenga na pona nini oyeba ko luka te kata masangu te kata ba galette obomba kata zana mwa caisse na yo. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.